Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre chaîne K-Express TV. Je suis Blanche Kibundi Kazol. En tout cas, nous avons Sengomingi, une série à charisme et à maman. On a une série à Lingala pour nos maman congolaise. Nous avons besoin de récapituler en gros sur malamu, tout se comprendre malamu, tout le blanc sur en détail. Qu'est-ce que kozala na charisme? Et ça vraiment sujet très important. Na linga vraiment la sa ngope na lingala pour na yebi qu'avec lingala na kopesa ba détail ebele en ndenge pe ba exemple pe ebele ndenge biso to vivant na Afrique ndenge pe vraiment biso bazaki na charisme na bango na leur façon to se comprendre bien ndenge ya ba mama ezalaki na biso ndenge ezokendele po esunga biso toke nango pe na bo facilité pour biso na K-Express to linga ko facilité ba situation pourtant to kara terminologie na charisme et bien on dirait ça grave mais en réalité pour nanga en tout cas ça gravité et ta attitude mo to mona ngo na ba mama. Sauf que moi so bazui pena ngolo ya kotanga mingi te ya kozana ko vivre na ba époque ya développement ya technologie te makambo mingi ezalika ka mwa limité bazali na facilité à ko apprendre makambo ebele te na bo facilité ndenge biso lelo toza ko apprendre. En tout cas sans plus tarder les mamans surtout bisika bozali na lobi na bino bonjour, salut les mamans, je vous aime beaucoup, vous êtes très belles. Bonjour les femmes congolaises, les femmes fortes. Na lope sabno ba mbote bisika bozali pour la bande ko ba Congo na lobi ki amboteze nos azingi na bande ko Swahili na lobi Habari rafiki na bandeko baluba na lobi moyo wenu na bandeko bangala na lobi losako en tout cas shalom bisika bozali kimia ya nzambe o mokili epesaka te vraiment et régner biso ba mama toza bato totambwa na douceur na kimia na shalom pour environnement na biso ezala béni. Merci bisika bozali na vraiment na esengo ya koyela bino sujet mo o eza vraiment très fascinant sujet ozoloba dans la charisme féminin. Pour ani moi c'est fois en charisme. Moi c'est fois en charisme parce que charisme ya ngwande zo sala respect na ye. Ya ngwande zo valoriser ye, ya ngwande zo laksake. Moi so za femme za sage. Charisme va de pair na sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Lolengo na pe ndenge nzambe na Bible azoberso na terme ya sagesse na mokili babengi charisme pour eza ko englober eza ko englober ba secteur ya ba vie d'une manière différente et doit englober ka secteur mon côté tout le monde a charisme na milieu ya famille, charisme na musala, charisme na communauté, charisme na donc partout quoi yango ane tout benga mondela benga ngona terme ya charisme pour la nini balobi charisme bandeko. Charisme ezola sa moso babi aza charismatique et a moso aza ko inspirer baninga eza moso aza ko se respecter eza moso azotia ordre bisika azali na ndako na ye azo travailler vraiment na organisation moko eza très bien pour na ko faciliter ba makambo nyonso ya vie to mona ka biso ba basi to zaka ba polyvalente nzamba sala biso penda spécial ngala zaka fier nde na zaka mwasi na réalité jamais ko zala mwasi que soit façon to zaka longo mais to nzamba biso na capacité moko apesi biso makasi toza la mesure ya kosala ba multiple tasks na mbala moko tosaka misala ebele na mbala moko oyo eza ke soko opesi papa aza perdu mama kova na ndako azolamba en même temps azotanga en même temps azosuka pe blamba la machine à laver en même temps azokengela pe ba devoir a bana en même temps donc nzamba sala biso pena spécial tosaka basi makasi. Et je suis to exagérer comme ça qui baisse na biso te en tout cas nga tant que moi si nga mon ami barake nzamba sala biso na facilité mo bo na façon mo bo ko sa misale belé na mbala moko e ko déranger te mais soko ke na côté ya papa. Rappelez quand ça ta de makambo la forme on dit qu'on se plaint de bonne continue na misala belé bo na mbala moko tikanga na sa moko c'est normal ba maman bozo ngo facile eza nature na bango ba kokakate à la fois ça la ba makambo belé wane pesa America ka femme et pesa America ka maman ndi azo sala mambo belé azo se plaindre te et comment le kola eza notre comme tout le monde en kola biso eza normal eza ndenge nzambe akele en tout cas
eza grâce kozala na attitude wana mpo yango wana nde edaka biso tofonctionne malamu surtout na bamboka ya poto toye oyo eza ke mama akendaka kayu mama azoka so ya ndako mama azosalisa bana badevoir mama kaka ye wana azosala bamakambo so azoyekoleka azosala bagato azosala bamapa azosala makambo ebebe mpo ndako ezala na kimi ezala organize azobongisa bachambre azobongisa bandako azobongisa babafu donc toza vraiment spécial charismatique femme charismatique aza mwasi oyo azwaka badécision ya malamu femme charismatique ke so ndenge azalaka na bamultiple occupation azwaka décision soki aza fatigue te mingi ezalaka soki alamuki asambeli nzambe na ye akomi kobanda baprogramme na ye asali to-do list na ye nde abandi soki kodeside ntango motu na ye eza vraiment frais auti kolamuka aza na bapreoccupation ebele te abandi journée mbamo azwi badécision mais soki akomi na fin ya journée aza fatigue alembi azomona peyaki mo ete moment ezalaka moma malamu te mpo ozwa décision mpo facilement kozwa décision mabe ozongo kaka à la hâte nde kaka tomonaki na bible ndenge jacob na ezao azwi décision à la hâte ateki droit de nes yango wana eza conseiller te ozwa décision ntango oza fatigue linga ozala na bonne mine oza makasi nde na moment wana okoki ozwa décision ya malamu mpo na vie na yo femme charismatique en tout cas ainfluenceaka environnement na ye bato baza pembeni na ye mpo na femme charismatique aolinga bazala bato bakozala mpe épanouir lokola ye aolinga bato baza na environnement na ye bayebaka makambo batambola na ignorance te mpo ignorance tue fo koyeba soki oyebi te en tout cas ezaka risque makasi mwasi charismatique alingaka apesa lokumu même na baninga na ye bato baza tout autour na ye jamais aminimisaka motu ezala oza mwana mokie ezala oza mokolo akopesa o respect oyo esengeli yango wana omoni ye mpe en retour bato bazorespecte mpo soki moto aza kose respecte en tout cas il faut respecter kaka moto amanke yo te aza nango na respect nyonso comment yo okoki komanke respect donc femme charismatique ayebi valeur ya respect ayebi valeur ya kopesa mpe nzoto na ye poids alataka bien koexpose banzoto te yango nazolobaka bamama na biso bazalaka na charisme na bango na façon na bango mpo ngai natikaki komona mama ya sexy te na époque na biso bamama na biso natikaki komona parti ya nzoto ya mama te bamama na biso bazalaki kolata bien bazalaki kose respecte natikaki komona mama na biso te atelemi azoswana papa a quartier donc bamama biso bazalaki mpena kose respecte na niveau moso totali bien bamama pene na biso nde bavivaka vrai charisme oyo tozolobela lelo toomona yango lokola gros mot na bamama na biso ezalaki nango déjà normal vie na bango ezalaki mpena très charismatique mama asololaka na bakwela bapapa mosusu te mama alakisaka baparti ya nzoto te mama aza koencadre bino na ndako ndeye moto atanga mais sagesse ya nzambe nde eleki mayela classe eza makambo mosusu sagesse mpe eza makambo mosusu soki mpo na nga charisme c'est ça la sagesse de Dieu eza makambo ezosengake motu fa azala toujours positif abima libanda ya négativité abima libanda ya balimitation abima libanda ya kobanga aembrasser arecevoir bacomportement oyo eza très positif oyo ekosala ete evalorize mpe eaider amene vie moko ya succès mpe ya réussite c'est ça le charisme pour moi bamama na biso nde na lui bavivaki charisme biso pe lokola na génération oyo toza na facilité ya koyekola makambo ebele kutu biso normalement faut to améliorer pe makambo ebele to améliorer même kolata na biso po ba respecter biso façon na biso ya communiquer na bato tozala bato mo to communiquer eza na temps ko même likam na loyenge mais eza na bato mosusu faut zo sérieux no temps zo communiquer na bato po bato ba comprendre pe bato ba yoka yo malamu mpo so okela makambo na ndenge baaventure loyenge bato basongo mpe kaka loyenge mais esengaka na moma moko mpena ayeba kocommunike na bato okoyebisa motu nini surtout so moto approche aza na baproblème oyo ezopréoccupe ye okoyebisa ye nini mpo moto wana azwa kimia azwa solution epuis ntango moto ase soumettre na yo apesi yo mpenza aconfie yo secret na ye esengeli oyo bana kogarde secret na ye mpo mbala nsima mpe apesi yo sous confiance akonie koya mpe fo mwasi oyo aza na charisme aedaka baninga bazala na kimia bazwa solution na baproblème oyo ezotungisa bango soki aza na possibilité akopesa moto solution à l'immédiat te akoyebisa ke non nasala barecherche naluka nayeba likambo no pene ezosenga nini alefo azongela moto apesi ye solution oyo ekomemele kimia moto asepeli mpe azwi
remède azui vraiment kimia na likambo de ko préoccuper. C'est ça être une femme charismatique. Femme charismatique a toujours de bonnes humeurs. Quel que soit ba bêtier na tata, quel que soit ba sali so ini kuna na chambre mettant ko bima. Azongi normal, azo connaître ko se sabana, ko aider bana, ko servir bana comme il faut. Ayambi ba pa yata ba shona na pa ba bundaki na butu. Mu pa yo ba teke moi so ba beta ki ata vimbe mon cœur baka na tout anaki mais ça va na zo ekoleka lango na teki moi boisson ekoleka. C'est ça une femme charismatique. Vous pouvez étaler la situation non libanda te, vous pouvez tchaba tout mal à l'aise te pour yosa na problème te. Comportement non humeur na yo, langage corporel na yo, ezala digne. Ya moi sur azo me mali pamboli na environnement na ye. Femme charismatique en tout cas, aza moi sur ba pe saka confiance, aza moi sur azali ambitieuse, aebelo nya lingi na vie pe akotambola na alignement pour atteindre objectif oya kana na vie na ye. Quel que soit temps que kozwa me ako se tenir kaka na kata objectif na ye, a louper yango te, a réaliser ba rêve ya vie na ye. C'est ça être une femme charismatique. Aza moi ça très organisé, ko banana ndaku na ye, ko kena musala, donc partout aza ko se retrouver. Azo zwa solution makampa azo mener kimia na musala azo participer na ba réunion, azo pesa ba idée pour musala na ye et zwa succès. Aza moi si vraiment ya li pamboli. Femme charismatique a se contenter na oya zanango. Ako ça l'effort à s'améliorer, à jouer plus, mais à quoi envier baningate, à quoi ina baningate, à quoi tonga baningate, à ndolo balbalasima baningate, et ça caractère ya malamu te femme charismatique en tout cas, a ebindeni ya ko vivre dans la société na baninga, ko lukate batu ba mone lokola kazo loba zo tonga wana za caractère mabe. Femme charismatique a sala biloko te so aza la problème na mutu, à quoi affronter muta solo na en face, au lieu kaloba na sima mukongo amu. C'est ça la femme charismatique. Aza na empathie. Aza ko compatir tant baninga na baninga bazana pasi akoleya na baninga tant baninga bazana sengo akosepia na baninga donc alingara pina baninga na ye bazala bien pe azala toujours na vie ya baninga pona ko accompagner bango na succès ou bien tanga pasi aza toujours là pona ko assister baninga yango la vraiment ndezo senga femme charismatique asala vraiment la ba maman oyo ba mona aneti ki charisme on ezama ezo senga mutake na ba classe te ezo senga sagesse ya bomoto ndenya ko vivre la société ndenge ba mama à l'époque ba vivaka biso lo kwa ndeto comme pena temps que technologie a avancé eza nango possible mutu a embrasser ba caractère ya malamu po ba benga e charismatique. Il faut se documentaka tanga ba ouvrage to ko aider aux ba idée ndenyo ko comme charismatique ba idée de belé ndena epsem non na livre électronique femme charismatique sa puissance captive le monde kuna to pesi ba détail to expliquer ndeni moi ça ko sala ndeni ko adopter ba attitude ezali positive pour rendre vraiment charismatique. Si vous avez occasion bon naviguer na site na biso botanga livre na électronique et aider bino makasi et ça vraiment la information qui toko pesa mulaite exactement la français moko simple et anglais pe ezali bo sepia nango bo mankete ya ko luka kotanga ouvrage na biso na pe ekosunga bino malamu. Vraiment la zane sengo mingi ndenge na lekisi moment oya ko expliquer na tina na sujet ya charismatique na lingala po na lingala vraiment ozomona ke dodo se comprendre bien toye ba penda bien ndenge na pesi exemple ba maman na biso na Kinshasa. Moi si nyonso avant na Kinshasa za ko se retrouver ayebi ba maman na biso mingi pe ba utanga na bango ba village ndenge ba se comporta en tout cas yangwana de charisme bande ko mutako sabino te yangwana charisme likola ngo to bakisika ke biso sikoto baksande connaissance to bimana ba ignorance to yeba ba makambu to s'épanouir to za na créativité to za ba to za ba objectif à vie ou ko aider biso to za kana ba mbongo bien pour ko zo ba soya mabota na biso tant oza déjà mère de famille oza na bana oza mutu moko oza la ba piaka te luka o créer ba activité luka o créer makambo ata to bite ke mutu nyoso faut entreprendre te. Si vous avez la possibilité, vous avez un job qui a plus, vous avez un plus pour vous soigner libota. Il y a un peu de linka va s'épanouir dans la occupation. Vous pouvez soit monique à se payer ça quand même activité physique pour que vous soyez pour la bonne santé. Luka toujours au sala
un plus en dehors ya o salar déjà dans le quotidien routine na luka o changer kango o créer ka ba makambo pour yango ande ko sunga yo oui ko éviter ba stress et ko éviter ba souci pour so za na ba mbongo te oza musala te e bando peso passe zo mo ko zanga zanga ba bloc ebele mo na ko senga yo oza nango te et ça ka bien te yango toujours pour encourager batu ba luka ba sala plus eza possible o ko sa na o plus mamba sala eze ebele to ba kaka opesa la kaba idée mutatuni au conseil opesi idée lo ko sala ezo dépense ko tuni ba ko yebisa so ko tuni te eza moi passe vraiment na qui espèce toza vraiment open toza disponible na ba question na ba idée parce que nga tant que nazali spécialiste au développement d'emploi selon musala on a classe on a la tangeli donc naza à mesure ya ko aider batu ko pesa batu ba idée soki mutatuni ozomona parce que na ko ya te kara mutadale dans les besoins te na bandi ko loba makano te soki mutaza na préoccupation za na besoin conseil n'hésitez pas atabo botindi email de répondre un peu par email tozana toujours pour na ko aider communauté en tout cas pour na lelo to suki wana na série ya femme charismatique soki pe bozala ba question bo hésiter te boko koma na se ya vidéo bien boko milinga email na rozala la pour répondre na ba question na bino mais ba bisika